Panza sango bilili. Balobi Panza sango Congo meilleur site. Donc sango fait Panza na kaka. Sango ezala tout fêté. Sango ya yemoko papa et Panza. Batba eba, ezala bien pour la biso. Sans polémique. Sango Panza na Congolais eba. To aider Congolais na makambe belé. Panza sango bilili. Une image, la kisa image Panza sango ya Congo. Soki omonani na sango Congo te oyebani te. De foya na Panza sango ya Congo. Solo la ba solo la opo sango na yo e Panza. Edino, image, maison race de cœur. Ambara Kousiama. Alors, Olingo Saba mariage na yo, anniversaire, retrait de deuil. Edino, image tour du monde. Bakanga kata kwa kandala la rate à Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Edino image. Ah! Lamba babilili batu basepela Edino. www.panza sango ya Congo quoi. Donc idéologie ya sikate ndeye na vitesse à Thalys. Soko tali yango to raté quoi. Vraie source ya masolo. Idéologie ya baskantene, idéologie ya langila, idéologie ya forme quoi. www.panza sango ya Congo quoi. Masolo ya sikana vitesse à Thalys quoi. Yona nyota la te quoi. Bakosaki bino trop idéologie ya sike komi place bino to panza nuance to vimbisa idéologie ya melankampe. Ouais, na ndenga zolo zina quoi. Idéologie ya melankampe ekufa te. Panza sango bilili. Salut, c'est bien moi Clarisse Lizarazu, animatrice na nos préférés au Bolinga kaka ndetro ba ke balobi ke le to na Panza sango ya Congo Panza sango bilili mama e. Ya ba marambo il faut kutala na basa pembe babi ke ye mogo. Konda munu futuka na Tasha Lotanga moi sa pembe. Babi ke na 2015 to constater que basi ya pembe bazebeli na Tasha Lotanga moi sa pembe. MJ mimoza moi sa pembe. Donc lelo to yambi moko na biso. Natasha Lotanga moi sa pembe na bandeli babi ya talatino mona kanyo sa pembe eza ko ba l'autre la te mais parce que ya za moi sa pembe Natasha Lotanga bolinga boye baliza aso Natasha Lotanga mona na te Natasha Lotanga ki wapi Natasha Lotanga zaika toujours na biso moi voyage moi muke sala ki pona Natasha Lotanga babi ke na musala to sara to maka mususu pe na ndeyo donc za ka te musala o donc Natasha ina ba faire na yake na Congo donc le reste Natasha mutoloba. Bonsoir Natasha Lotanga, moi ça pembe. C'est équipe Bino parce que eux les équipes de fortes. Donc Natasha Lotanga ma ministre Kande Bino Mobouebi et le Bezate ensemble Bezate moi la maman Antoinette babi mon nom Salema vraiment la lituma maman Antoinette. Donc on a Kenda na oti bakia donc là je suis de retour vraiment si précisément Kenda et moi un voyage à faire. Donc là je suis de retour on a Bino ensemble. Vraiment merci Mingi Clarisse Lizarazu hein. Moi ça dans la nzoto oh vraiment les amis ngité quoi araye moko donc ya ressemble des até chroniquer za simeko là kai merci Clarisse Lizarazu na ndengo ya bingani na sepel sa pembe babi ke na Congo ozo panza sango aka mo na oka moko dike Edino image terre d'Asie panza sango bibini d'autres dit que pelelele parce que ba ubila babi ke mo sa pembe au seka bango babi ke mo sa pembe au tsola bango ko makambo ala panza sango Congo ba beauté zawa na éviter di memo ko suga Natasha votre go benga dino bo benga biso benga Lizarazu ki Natasha mona na tete ba tena soka longwa Natasha kenda na éviter mo yebisa bato ba linga ko mi ko Natasha Lotanga za pe me ba pela ko mingi ba fan na yo mama so ko ba moi quelque chose ça la moi ba. Chers internautes, votre présentatrice elle est là donc je suis là Nakimi Binoté on est
toujours ensemble et on sera toujours ensemble. Moi, je ne peux pas laisser ce travail sans vous prévenir qu'il n'a arrêté. Donc, Naza toujours, Naza qui juste moi déplacement na kin. Donc pour na ba faire nanga parce que maman na bien casa rose la ngakune Hélène Kalema 33 titenge hein. Moi ba salutation nanga ya mwana. Donc merci Nabino Bao Boyamba na ba kin quoi. Donc là je suis de retour donc boulot na ta panza sangwa Congo avec Edino image vient en hein que je porte à cœur toujours avec Clarisse Lizarazu. Talara Clarisse a invité ma ministre Lélo hein yoka chaleur. Moi ça pembe bah ma mot la il faut la panza sur Congo parce que 2015 so za pembe te 16 za yote avec tunakasha lotanga moi ça pembe moi ça pembe bino kuna ngolongwa amba usiama balobiki ana panza sur Congo to aka na masulo elemba we pesa batu moi ba le reste de bomi bona so Natacha Lotanga batu balobi o Natacha Lotanga longa panza sur Congo akendene Congo te akoma nene ba site mususu babiki atotanga na so site batu bona so polémique to fula ba bana ba starter là c'est qui parce que franchement ngane na za boye hein na mutu moko na tanga hein no mo boye bike Natacha Lotanga ki na jo chroniquer c'était ba oteka na parler ba mo asimbi micro donc a chroniquer zo akenda classe donc na ko kende na pe quelque part mais son na moni ki non hein il y a vraiment nzela na ngate donc na ko changer nzela quoi na mo na mukete o ba bananga lia bouilli et tout et puis na lier ça na réfléchir donc on a mutu na ko kende place au pesinga biloko lia na monde qui a biloko on a vraiment na lia kamote na lia te donc voilà donc bah site incrédible l'équipe tellement est belle donc là vraiment ngai ndé na za bona ro travailler n'importe où na ro kende nanga na kenanga pe na sali boulot nanga mais fona mona que non hein musala ezo salima so comme musala ezate comme mususu na bendana nanga na bendana nanga donc pour l'instant donc ndé na za boye pour nous Sabino hein bandi maman ministre quand na Sabino na toujours moi na panza sangwa Congo pour na bota na panza sangwa Congo boyebi o bien na edi no apenda bien na palin ba ba ebité na Sabino le bien na apenda ya palin donc avec tout le respect que je le dois donc Nautica été na toujours na soutien tina suka donc on est ensemble quoi. Merci, moi ça pembe Natacha Lotanga na bando avec bino batu diviser pour mieux régner donc pour ça sur la place avec Migolo za mamba ça pembe baya madota la tibia ta loquette donc mambo balobi il y a pas de blague ici chez Dino image quoi Natacha Lotanga donc autant que ba si tu es crédible va bien te mais ndenge yotanga bien moko après c'était une belle femme vraiment secteur avec moi ça pembe en 2015 mais ce que on est seul pour que na sika na niveau na maman mi ça t'a déjà combondé za kilos au pesé c'est vrai bah si t'es en tu vois Bilia babi pondu était comme un exotique nyonso hein batu nyonso balamba pondu mais elambelinde keseni na roke na un exotique na sombi na pondu mais ndé ma ministre rolambela ezandenge mo tena ndé lizarazo rolamba donc ya masolo pondu ya mama solo a pondu hein basi tongo koma ka loro a pondu c'est gatsu baba eyo kani bazo bimisa bazo sala même musala ndé ezomona na te ozo comprendre mais hein donc tout le mamingi te ngana roke na ngana na site na yo mais son amoni que musala exact c'est pas la peine donc c'est pas la peine yango ma ministre les cas na banzela nyo so les cas mais est-il que na une fille réfléchie voilà quoi donc on a toujours na quoi na je sais ce que je veux je sais ce que je vaux donc il y a rien à dire voilà donc on a panza sanga Congo panza sanga Congo avec une image oh là donc nabi ke bato basala souci bosa souci te hein bato amité mama be bosa muté mama bete parce que vient na edi no image a mutu moko respecter déjà ba chroniqueuse hein donc le respect est réciproque voilà. Donc mutu azo respecter yo tu lui dois aussi du respect parce que voilà moi la mouké ataza oteza mukola moi la mouké il faut payer ça respect parce que le respect on dit que c'est réciproque donc vient na respecter na respecter kai donc si on a une émission on ça là pourquoi pas parce que c'est mon vieux donc voilà quoi donc il y a rien à dire les arrages na sebe makazi ba to lobage
Natacha Lotanga yo moi ça pembe ils azazana Natacha Lotanga malgré tout que belonga bokabola bo diviser les simbité yo moto mesano kiawa omemia yo loba Otoulier a demander ça connaît pas a demander oh là retour à l'expéditeur. T'as tout compris ma chérie babi que ma ministre a mort aussi comme belé na kata France donc musala les gens sur cité yo comme maman ministre déjà comme ba kilo au balo besoin célibataire ou dans ces âges tigana steka baloba libala ezali kama motema si libala eza motema tande omona ke bato bake na mairie hein balati ba bague parfois ils en ont ka ba symbole bon ils ont symbole libala yana kata motema nde naza boye na bala te ke o na nalata bague mais na ya kobala na motema mpo na ya kobala ya motema voilà nana mutu na nga ça veut dire que nalati ba cérémonie te mais na bolingo na motema donc ba grand porte peut arriver abi ya boy na yo tanga ko et si cause ba salutation tanga ko beauté bisou ke tu peux attendre bisou ko vraiment des gros bisous mon cœur toi-même tu connais là où tu es en ce net moment ça c'est la personne voilà oh là motema gauche na à droite et sangani donc et puis ça va ba feu donc des gros bisous là où tu es il y a rien à dire mon cœur babi que maman prise ça linga lovana et pour siko nga yo nga pene mitoma kelembeleki maman ministre pesi na gauche na droite siko nga na moko siko na kaka ko mikemge moti na so problème ba kamwe ko boete maman zaka pasi baninga na sabe basi bazui ya bango ba yo na pite na bango a partir lelo ma chroniqueuse na décider nga pe na obala parce que na lembi parce que ba to ma kelme bele nga pe classe ça na obala ko moi ça pembe na teselo tanga sa bali parce que nga pe na so ba na spécial mais ko yo bimisa na mo banga na ndeni bo yi ba oh mais ko bimisa en plein air te ba ko yo mona diamant ezala na libana te diamant ba bomba rango de baloba ke moi ça ndako batambusaka ebisika nyonso te t'as tout compris il y a autre baloba ke les trop à wesh quoi les enfants d'ici on ensemble avec vous oui Natacha Lotanga siko to ndi ba pe susu eta ko za déjà na gauche droite sangani mutali ke mama ko biso bata 5 to tout ni siko Natacha et aga pima ko ba sana kati ye biso ma chérie ma collègue qui osana ban Natacha Lotanga c'est une responsable Natacha Lotanga maman na Kilan et Forchina Natacha Lotanga a maman bana donc on a na bana na mibale na fanda na bango donc j'habite dans le 77 j'ai chez moi baebi donc Natacha Lotanga est vraiment responsable sauf que non on a celle la cérémonie mais on déjà responsable on a engagé avec des enfants si babige et ça la mort aux amis balos déjà responsable comment on a carte surtout ça musalo msuko luka nobali luka tobota non to ça déjà na wa biso to ça appelle blo la chose après ma plan na biso tabike comment on a moi ça pembe wete la tita za besoin mibali era nde ba bote ko babike 2015 na obandela ya ça je moi ça pembe na Natacha moi ça pembe babike il y a des pembe bakosa attention à C4 et bien maintenant on a ce qui sont pour C4 éviter pourquoi on avec chroniqueur sur ta comme ça qui atteint Natacha Lotanga atteint Lizarazu à quel endroit C4 ami yo makambo d'après quoi comme on a Clarisse les a pas femme là-bas C4 on a ta 16 aux amis supérieur tu vas 2053 pas avec makasi kaka kozala célibataire na omela ba C4 to baola na paso za mobali mato ko na ndako bapu donc babiki amba bapu bokeba Natacha Lotanga dernièrement to te komona yo na émission mo salaki na Congo muka yo yebina na bomingi mon frère bote na musika Rihanna Domingo ko pesi na ko bote to pesi na Nelson mo na bango to bité pourquoi bon na loba na bino ki ma ministre elle est compétente na marambo belé je suis un peu sollicitée aussi donc ezala ndenga mabete baza ba collègue ngai si précisément na luka place moi crédibilité ezali parce que ça fait partie de ma vie comme je suis une responsable naza pe na ba famille o balanda kanga batala kanga ba jija kanga surtout
Donc, na ça un peu attention. Donc, quand j'ai vu que non, là-bas, ça n'allait pas, je vais essayer de changer de l'autre côté pour voir si ça va. Si ça ne va pas, je me tire de l'affaire. Quand on est dans l'Obaki. Donc, oui, nakenda na Congo Mokili, c'est vrai, nakendaki. Donc, fallait travailler na ado que je salue en passant. Et Rihanna, hein, la taille troublante, Bikaka, il y a Bakanda V, donc il y a Bansaï. Donc, il n'y a pas de problème, nakenda pour tout travailler, mais bon, on a combien de peine à idée na sala site nanga. Parce que normalement, on a un site et si ça va tout valeur. Parce que tout le quoi, on a vu sur la chronique, c'est les canabas. Internet et tout, ils croient que non, on est de n'importe quoi. Non, on n'est pas de n'importe quoi. On est des responsables comme vous. Donc, Ezakaka, peut-être Moutou, c'est la casse à la métier wana. Donc, à Salinaye, mais ça ne veut pas dire que non, Aza voyou, ou bien Aza vulgaire, ou je ne sais pas, où c'est une pute, ou je ne sais pas moi. Batunion, so bazola, moussala qui chroniquait Zoyo, bisous, so toi, on a concept de mon côté. Donc, je sais pourquoi je l'ai fait. Déjà, Natacha Lotanga, c'est un entrepreneur. Tu vois? Donc, j'ai fait ces métiers et ça, par plaisir. Parce que na la lanzala, na salangote parce que na tambola makolo, na salangote parce que na luka mibali. Ponga monde na zaboué, botala ranga. Non, le bamingi te botala nga bozana telema. Peut-être que le roi na vandi. Natacha Lotanga maman puisse. Est-ce que na bozanga mobali qui na tambola na nzela boé, badatanga tamwashi. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a rien à discuter. Je suis une belle femme, ça je le sais. Non, c'est ma tête comme voilà, donc non, comme tout ça, il y a le roi Clarisse Lizarazu, ma collègue, Bassi à Boy. Est-ce qu'il y a un poste à temps que tu as mis toi ma kele? Mais si vous avez ma vie, il y a mis toi ma kele, qui t'a fait que les cas. Il y a moi, on a géré. Donc, ils ont la valeur de mon côté. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Donc, voilà quoi, il n'y a rien à dire. On a tout travaillé, mais après, j'avais mes raisons personnelles. Pour ça qu'on a arrêté. Donc, on a changé de là quoi. Voilà, merci. Natacha Lotanga, trop fort. Abomba, tu es dans le stade d'Abo, à l'objet de la vérité. Donc, Natacha Lotanga, beaucoup de gens babi moi ça peut même maman ministre. Bon on a changé dans Combo. Non mais moi ça peut même maman ministre. Moi en 2015, je le vois en 2016, c'est à base ça peut même. Donc babi Natacha Lotanga moi ça peut pas aller musika te. Ana ya panja ça Congo pas dit une image. Azam c'est pas le game musika te. Et ça na ba fête, na ba soirée, ben mission ba tata ba maman, ba na ba anniversaire. Natacha Lotanga elle est là pour vous. Numéro de bino tout boza nango. Natacha Lotanga za pour na bino. En plus Natacha Lotanga boza dessus te. Atanga mingi français belé, ça n'a rien à voir avec talaga Lotanga moi ça peut me babike ba preta ki bang na ba ba ko sela te balinga ba to la chaussure la chaussure azongi n'est pas coordonné donc to bike na mokilo ke ba yeba ko fa na ba Clarisse na katiote ngana sala site na African News na bike ba to belé ba se poser ba question mais ya sala site non c'est pour vous dire que pour ça la site ezambongo mutu ezangité. Mais il faut avoir le temps. Ma ministre, en dehors, il y a Moussala qui chroniquait. Moi, je travaille. J'ai d'autres choses, d'autres engagements à côté. Donc, Naba Moussala, Naba qui chroniquait. Donc, ça ne me permet pas de gérer site. Sinon, on a comme un Ndumba le roi Batumoussous. Donc, on a. Il y a un Monique. Donc, mon bali nanga alobi nanga ka soki ko travailler na edino image te na li ko monoko tu na mamba site wana te. Donc on a choix te na minute. Cher internaute, je suis là. Nazawa na pona bino pour nous servir bino nde na ndimanga musalamu. Na ko tika te to ko kolololo tina suka. Kolololo. Ozala bino maele. Tolia. Ozala na bino ozala bino. Babi ba de la mise. Ça sera long et populaire. En tout cas, bozala ana. Et rappelle que mon secrétaire, Natacha Lotanga la bonté. Oh là. À demander. À connaît pas. À demander. Faut demander. À ne pas demander.
obi berere musu tosala na basite musu tokendaka bato bolanda biso ezala parce que tozala na mayele te ozama bouleverse bokenda kote mo boye nzoka kote oke oke otengama bakosaka bino te bino bato bolandanga bokomi o bino to bokomi soife efana sala site oyo efana ko bachroniqueuse lokola mama ministre oyo kasi zarazu bopona baplace ya kokota bopona baplace ya kokota borenseigner na paris bakoyebisa bino place bokokota te place bokokende te bopona keba oyo okota place ndoki avandaka molimo ndeko molando partout sikoyo so oza na priere to obimise ndeni babesenga kaka paster maolu kondo na paster Francis Lola basambela mpona nga basa bitumbo na bundi na basite na uti bato boolanda nga na yambilo na tasha otanga ndeko nanga collègue nanga donc la sorcellerie na basite ça existe donc on a ça nous a keba okeba bokeba botaneti biso panja sango Kongo opesi komba mboka na biso na kamwe oyo ke mona bona site mo basi za komba ba Kongo mutanga komba mo we mutanga za bagaji oyo bavanda na selemba wazwi kita tsasi bi komba wa bandinzi tani va komba ba site komba ba Kongo avec les gens na pagaza toucher avec kebo simba belé na tsalo tanga yo kane to lobaki po lobako salo sadisme babi ke ya nzambe bakabola ate donc bimi le chèque bien moi je pendant ça Congo pendant ensemble ata ba ofunda biso na ba YouTube na bande to olia bino et dino image pendant musalo liboso ba yo to bango ba bandaka ba Sky Rock so ba Sky Blog mais dino image bata musalo mazanga na cité donc babi papa ya bana yeto ngo benge même na mona to ko benge sango no to benge sango te papa baptême po apambola ka nyos babi ba dino image so uti pa na yo o uti ko alpha ta ko omega donc babi awa panja songa bilili biso abilili ya solo studio bien tout ça se pose quand la to boy na biso côté ba son sa ba chroniqueuse ba ya problème qualité babi na yi muto musalo benga muto ba lobaki match no polu otuli boy na biso to za bien sika to za mais essaie de déclarer la guerre avec nous. On verra dans notre peur. En tout cas, na minute Clarisse Lizarazu na katio parole te na ngena pesa moi message na moi. Pour la biso ba chroniqueuse ndetoza botozo baby c'est vraiment réputation ya ki chroniqueuse tellement makasi parce que Nathalie ba émission mon robot et salinga vraiment cher des poules dégueulasse. Franchement ça m'a dégoûté même musala on ngena bana tika parce que no yo kokana batu wana po ba chérie non ba chroniqueuse c'est pas des chroniqueuses ba gorine chérie message na nga nazo tinda na bino bato bozo sambusa nzoto na biso basi soit disons ba chroniqueuse so bokanis ke soko lakisi kaleson na yo soko lakisi so biloko zo lakisa wana nde orozwa mibali ou bien otonga bandaku ou bien osomba lango soki ba avion ma chérie tu es en train de te détruire franchement tu es en train de nous humilier parce que mouyaka moko afingisa ba yaka nyonso franchement c'est la honte combattant je sais pas vous êtes ma frère nangai bozali ba tante nangai bozo mona bato bazo sambu c'est vraiment crédibilité à la femme congolaise vous êtes où nga vraiment nazo beta sete na nga na ba mikolo o bazo mona ba émission wana et puis vous ne réagissez pas c'est pas normal parce que image na biso ba femme congolaise ezo beba parce que balobi muyaka moko afingisa ba yaka nyonso biso to sa ba congolaise biso ba zéro to la kisaka nzoto te et puis bino bato bozo yamba ba étrangère bozo sala na bango ba émission baza na image ya femme congolaise botika ko soutenir le mal moi j'ai toujours dit ça moi je ne sais pas bozo défendre mboka na bino te parce que bozo détruire image ya mboka na bino les Congo balobi RDC loka makasi biso mo base ba congolaise to tambola mitaka te nde naza boye papa naza sexy te yo makamanga ki sexy na lobara mikolonio so ndie ba yoka te nde naza boye mo bali soka moninga ko olmo akolula ngate il faut qu'on a la sakaleso nanga vraiment botika parce que bozo humilier biso arrêtez de marcher à poil. Arrêtez de marcher à poil pour n'avoir même sa image na biso parce que nous-mêmes les Congolaises on marche pas à poil. Ma chérie na katso malobati Natacha Lotanga pour mo lobi et toucher ngai. Est-ce que batu wana o batambola ka poil bino poser la question te. Baza na ba malformation na nzoto na bango mususu mukongeza bosi mususu makoleza malonga te asoki mapandola ba azoba taille ne détruit. Moi ba yeba forme nzoto les atango ki mo sexy o la nzoto non. Na sera mobuto ngoja fimbo pour mamoka échanger mboka biso comme na oka boye donc normalement biso ba congolais to abasi ya otika nzoto libanda te
toza babantu toza mindele te mosala biso tokoma mwa mobali obengo na telefone aoproposer déjà il faut que esala babétise je te jure parce que oyo baosala mosala oyo na biso moto asomi jet privé aza te moto asomi ndako aza te moto aza mboshe biso na société moko basoma ndako aza te aza pete mama bozokomela nzoto yango ya nini boyebi te ke bozolakisa banzoto na bino bamagicien bazotala bino bamarabu bazotala bino bozodétruire bavi na bino bino moko. Et puis, botika image ya femme congolaise, vous n'êtes pas des Congolaises. Arrêtez de sortir avec une mauvaise image là comme on a vu sur la congolaise. Arrêtez de nous salir. On en a marre. Stop. Franchement, on n'en veut plus. Si on joue ça la on n'en veut plus. On n'en veut plus. Franchement. Mais pourquoi vous tirez la carte à bouteille? On a pensé qu'à tirer boucher fou la bino. Maman, ça bien va vendre. Bolegi mutu, bolegi na bino mutu. Tu te que la bino mawa. Pour voilà mais ni mon bébé les cartes na bino. Hein? Franchement. Oh, bah ça va congolais non. Il y a 3 Congo. Il y a Congo portugais, il y a Congo français, biso Congo belge. Biso na Congo belge. De l'accent nzoto te, de l'accent eloro te. Babi que moi si si tu as la fille salité mitakala ba combattre ba comme s'occuper la bino ba kolo ba site parce que biso balingi musala o bino bo bebisa mboka na biso français na ndeni la classe licence na tele la mamba viol na tele mamba maman to linga biso congolais lelo so to longa mboka biso na mboka biso tout ça na moi pichu na biso moko bo nda mususu. Mais toi, on a dit que Luka, tu as un étranger, on va dire que Zaïwa, ben que bébé ça. Yo sommes mon Zaïwa comment tu es? Impossible. Yo sommes mon Zaïwa comme Gabonais. Mais quand les cols musulmans comme Zaïwa, bah yo comme Mangala Magamutu, parce que nous sommes complexés la biso. Tant au bout de ça, qui m'a cambo l'ingé zalate. Y'a un mboka na biso, y'a un mboka na biso. Ma belle net, ma belle coco na biso, ma belle matin. Botika ngamozo sala. On les dit moutouté. Bah la bête, on peut chercher comment aider batwa. Nakamu maman. Mbeli ebelisa comment aider batu parce que mutu so mona mate vina na botana kizengi okutu soso benga gata te so okutu abimi na 6 ya soso lele la soso gele la pa voisin ko le ne bansi soso siko yo mutu oso mona yo nani na batu so mona mutu mo salite boye azana sensité yo na lebi ke likambo o classe dans un hôtel melango kande la tema na hôtel melango biso ko lingi mboke bonga na bino bo bebisa. Et ça, il musicien à combattre la musique. Et ça, il théâtre va changer. Mais ça, chroniquer sur les deux, ça sent mal l'amour. Tout le monde peut ça sango de l'ifesouboul. Sango de l'ignaboul. Pour l'instant, l'ifesouboul, l'ignaboul, nini. Papa, la maman, la télé, la besoin de monter Natacha. Naka, moi, vraiment, attaque barami, tout est un mais qui chroniquait dans le besoin de Kaposala, mais tel a collègue n'a pas de bazo sala. Bah, quand ça y est, pour ça, pareil, hein? Mylène Kundi maman na lolo kuta lobi na ngape mais Natacha musala ngozo yo pendo obongi tela ki chroniqueuse parce que ba chroniqueuse mususu ba BBC déjà réputation ya musala o hein Mylène vraiment alobi na nga foti comme ça le pona kaka comportement na bino oyo bozo sala borotiki la batu nzoto na bino basi libanda po bo envoûter biso na bana na biso ba okota na internet matin midi soir mais faut soki yo botate soko bota ka pété. Baby c'est la biso bana na biso parce que nos enfants aussi ils rentrent sur internet bazo tomber dans la bêtise wana. Moi tu sais mon toi à la kisinga tantine viens voir c'est ma nièce. Albinanga tantine viens voir il y a une tantine elle fait les émissions comme vous et elle a montré son corps il y a tout son corps est dehors. Toi tu dis même mais je dis c'est pas possible. Montre-moi elle m'a montré mais j'ai vu mais c'était vraiment la catastrophe c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous êtes en train de nous salir notre personnalité. Mais arrêtez parce que c'est pas bien. Arrêtez parce que le quoi besoin lingabola c'est ce qui nous bat bandotina bat violer bino. Baba na la bino na bakaf so bolito bela mno ba bêtise ba sakana na bino ba simba banzoto na bino en pleine émission na ba balaba na bino ba zobo bozo soutenir ce genre de maniaques ce genre de malades. C'est là na Natacha na katso lo baté ba lebi ke biso to ba jalouse bo ba tika sexy na bino ba la gango ba complexe na bino ba comprendre c'est des pervers. On est où là hein on connaît pas à demander on est où là quand la pose ma main avancée hein. Biso to yebilo songa malamu biso to yepoto sepesa bino ba dola bel sangene bino bo soutenir mango nzamba le bino juger point mais biso que moi juger parce que bêtise comme na musala oh non parce qu'on nous mélange on nous mélange
comme toi on a nzoto mabe biso tolongola tout tolakisa alors tolongola so tolongola bakala su ya bino te po ata so tolongola ozo bino bien te bon likambo tolobi vraiment maman bolimisa to parce que quand eleki passe eleki na bande lisusu ve na nga mbaka kusiama ye moto tobaki tolobela makambo oyo ve na nga ako mitoga donc inana eloko oloba te oleli trop eli Coca-Cola boleli trop ekomosanga motu pasi nde nini zaïroise ou bien zaïrois bafrère na biso na basere na biso soki eloko eza mabe olie bapekisa me batindaka na mabe pourquoi parce que bango mo baza mabe mutu oyo aza mabe atambolaka na bato ya mabe parce que akolinga tata mwana moto ya malamu mpo moto wana oyo akomisa malamu obi motu asa mesana amelaka mbangi fo atambola na motu amelaka mbangi mpo bamelaka ensemble parce que ata soki amelaka te sukasuka moko mosusu akopropose ye ozo comprendre donc les gens qui font comme ça parce que baza bato ya nzela moko pour moi en fait oyo eloba Jessica Chilanda que je salue en passant en fait voilà. Donc, sur deuxième question, on a tout de la part de Chantal Bola. Si que moi, si pour me linga, il faut bomba ou bien il faut la kiss. Ah, Chantal Bola, yo lo baye que non, marambo lo baye que tout n'a raté. Tu veux que baton arabi so biso fait toto arabango. Mais tout n'a raté. Ah, marambo les amatades. Ah, Naleli. Naleli Chantal, des bisous là où tu es en ce moment. Donc voilà, donc c'est équipe de choc. Donc bon regretter tes amants. Nos questions non parce que Mamba Chantal Bolele qui l'a raté. Non mais obi que biso bazaïrois, la plupart à bazaïrois tout temps raté. Faut te le rappeler vérité. Totanga te, tozana ba manière te, tozana maturité te, on te soutenara maramba buzoba. Yo kanisi un Zaïrois qui est né grandi en France, un Zaïrois qui a de la mature, un Zaïrois mature, un Zaïrois qui est parti à l'école, à soutenir ba biloko bongo. Jamais. Munga kutu entourage nanga balingara kutu te na sala musala qui chroniqueuse. Ils aiment pas. Bah mon alors le sopanga. Mais moi son na sala rango na sala rango ngamo na ebi pourquoi na sala rango na ebi suivi na ngozo ya na sima. Maintenant le bana binoté. Na ebi pourquoi na sala rango. Inshallah. Na sala rango te pona sombela ngo lupango pona te kanzo te pona na chéri na na lova na premier tour. Te ba chroniquer so mo so ndako moko na oké. Non, ba nga ku na boka na nga batu te pona na somo bambonga mabanga na binoté na nga déjà bien. Na la na palais à danger, na tambola na je roule carrosse. Donc j'ai mes gosses, je travaille en dehors qui chroniqueuse, naza entrepreneur. Donc voilà, nana soma ba banga la binoté, bato bazo sala ba misala bon, ba bazo soutenir peut-être c'est des magiciens. Baza ba marabout, c'est pas des gens normaux parce que muto azat, mais oui, c'est des démons. Baza bato normal parce que yo muto ozo réfléchir ozo na banana ndaku, mais faut te dire que non, oh ya zo sala mwana na muko muso ko imiter. Mais c'est qu'on a évité que musala ngamo benga que misusu nga mwa benga mwa danseuse baleka kutu na badanse obi na série ye mabe ezalaka te mais kutu badanseuse kutu batikali nsima biso bachroniqueuse nde tokomi liboso mama et comme tokomi osala ki chroniqueuse ona ndenge salite comme micro mpona kosimba nde nayebisaka bino eza facile mais so bapesi yo biki na fei balobi komela biso je suis j'étais vas-y reviens okoka te. Déjà, ma français, on peut beaucoup de si vous vendez pour un nombre de personnes, vous vendez, vous ça qui chroniquez pourquoi? Vous dites que ma cambo, pardon, vous avez dit musala oyo. Tolingi musala oyo, so vous savez la musala ote, maman so éviter au bien grâce à ça, ça me chame quoi les chances de se botter, ma boson bon na bino. Moko kaka, les nations de ces arabes, ça c'est notre Clarisse Lizarazu na katio parole te, hein, le femme en espèce de Paris, hein? Nga vraiment la zobeta c'était na bino parce que vous êtes de maman. Je sais que vous avez des enfants comme nous, comme eux aussi. Botel la biso non likambo, botel ma pobino mtubo simbi Paris. Les femmes en espèce, maman Claudine Kinoa. Na yebi ke yo za mutu atra ba maman, botel maintenant pona likambo yo. Tout ça n'a pas sentiment à part. Et ça l'a raté tout sambwa, tout sambwa ba maman. Les femmes en espèce de Paris, na belle la bino la micro il y a Clarisse Lizarazu parce que je suis son invité. Donc vraiment na senga la bino soutien na bino par rapport à tout ce qui se passe dans la communauté na bisa ba chroniqueuse oyo.
tu vois. Na ba site incrédible ezo bima partout site kingani site liboko site mutu site ezo yeba na même pas ba site ngo zo pena mo apa pareil mo ba ligi banga boya legi ba dunyas yo le kanani ngo na kamwe okomo ngendo teka quiz po ozwa kaka ba carte mémoire on a ba carte mémoire awe yaka olongwe awo keti soki wapi ko éviter ba biso chroniqueuse ba lobi ke parce que Missou Bazali que tous les missions ça dans mon mbali ba ok naï. Bazako, il y a un moment tout bagage sur bongo. Non non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Voilà, on n'est pas pareil. On sera jamais pareil. Bah parce que mon mbali a gauche m'a posé donc parce que ba bête ma toi. Oh, ma fille n'a qu'une question maintenant dans le bango poser. MJ Mimosa MJ Mimosa que je salue en passant, ma collègue. Voilà, Nabi Kotikalo t'a fait canot. Donc des bisous là où moi ça pembe le roi ma ministre la rayo batika yo donc ba équipe de forte bana ba solo ba place na bango oya monya linga RDC to lingi technique correct to lingi malobeza la ka bien soki yo moni olingo tambola na ndenga mabelungo ko ba congolais to lingi olonga po ba mikolo ya presse ba lobby botiki te na bino mikolo ya presse biso to bande ko lula bino to bande on se pe na bino to bande ba fani na bino na ça vraiment énervé ngai boyebi ke muto osongi sasa na hete na banga na ngaka prophétique na CAF na aide médicale ou bien sécurité sociale le reste j'en ai rien à foutre rien assuré voilà donc so bolingo to bana bino je suis désolé je suis fâché vraiment biso zo moi so fana bitika ta la vie boy tika ta la sœur boy biso ko baktu o ba yebo sa musala ya salité beleni kalema basala musala ote ba riat ka jinga wan basala musala bote tout pour le docteur ba télé na kini o mona ke état que journaliste respect comme ami il est na carrière ouverte absolument journaliste il faut maintenant eza sangote so mo ni bon ke na pigal bina tikala mutakala na jena mayo so bibali bilo ni bon sela biso balobi ke mikolo ba kokite maintenant biso basi trop chargé tout ni tout mbaki dernièrement na tasha bi tout mbaki ndeni chroniqueuse na yo atikala mutakala bona misa tout mbaki bisana ni peut-être na la succès sali bez ali obina muli ngobusoba comment ça yo oza chef ya orchestre yo o ba ke danser na sali bez bala kisi nzoto na ye mais osana mwana ya mwasi Lizarazu na katiote Lizarazu eloko bazo ye bate ke bazo construire bandako o bango moko ba kovandela omoni nde bazo tambusa bana basi na mitakala bazana babana basi na bango bazo botati mukolo musu mwana kolo babaloba to mona bana ba musicien ba iritani ba irita ba métier ba papa na bango ko banga na yo te mama bazolona o ba oma olona yango ba kobuka si déjà bana ba oh nyonso bozolona bokobuka ngopo bana na mino muko musu ba koyoka je vais faire comme papa yé pas comme chroniquer za omi ko la kisanzoto papa faisait ça et que ça là boye ba ke bozolona biloko bino moko bokobuka ba kola site balinga abodi balinga bozolona bilia bino moko kata sukela ta sexy pas bozolona o bino moko bokobuka plus tard on est là bana na bino bazotala c'est le métier que papa faisait je vais faire pareil au moment na mwana na comme ko la kisaka leçon doza kakawa bon continuer dans ton lobby la guerre est déclarée c'est déclaré dès aujourd'hui biso ba combattre la presse totelemi bino adesa ingeta totelemi sikoyo Banda sango bilili balobi panza sango Congo merci donc sango fait panzana kaka sango ezala tout fêté sango ya yemoko papa y panzana bato bayeba ezala bien pour la biso sans polémique sango panzana congolais yeba to aider congolais na makambo ebele Banda sango bilili une image lakisa image panza sango ya Congo soki omonani na sango ya Congo te oyebani te de foya na panza sango ya Congo solo la ba solo la opo sango na yo e panza